Kama nanga bashia, la saolanda ngai, avec tout le respect, nabi ke ça passe. Nabi te nengeni na kozwango. Vous avez vraiment monté mon mabé. Et si c'était moi à ta place, n'allais qui jamais n'a osé. Peu importe si ma réaction moi si. Et pas nanga. Tu comment qu'on vivre nae? Kaka na même ndako. Oyo ozwa kinga ofandisa kinga. Et puis vous êtes trop à l'aise. Au fandi na yo, au benginga pi liboso à télé pour que ça lit réputation nanga. Na mabe oyo salingai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Mbote na bino balandi nyonso ya Sarah Tola TV. Ba abonné nanga, batu bolinga nga, batu bo soutenir nga ya sika eye. Na chaîne na biso Sarah Tola TV. Balobi soko lingi lo poso ngenga. Batu babosa na bakanisa mwasi ka taite. Mwasi ya taille na lo poso. Mwasi faut le poso ezala bien, tentira bien. Ezala bandeko ebele oyo boko talanga ba misusu bopakola pe ba produit ebeta bino ba tampon. Bandeko nyonso bozana ba problème ya tampon, bo hésiter te Gisnovit. Balobi coach mokondi na bango tout na makambo etali po. Mama Gisnovit coach. Ba produit nyonso tout borokuta eza na kati, boromona ba produit éclaircissant. Ya choko tende batu bachaka wana mona mnake poso na opinde komi éclat. Okomi nora mwana mora bébé. Oh banduta, bakisi ya banduta. Et pas coach Gisnovit ezali nango. Boki makimate o bokende wapi bozonga wapi eza simple. Donc numéro de contact eza wana ya mama Gisnovit et puis ya ndeko na biso na Kinshasa parce que eza na Londres eza pe na Kinshasa. Bo hésiter te, bo beta tout, surtout nga mikolo, bo kanga photo, bo tala pona nga. Nalala et puis bo bano landela nga sous mikolo bien. Bo comprendre que maman coach Gisnovit nde makambo. Alors boya ebele, bo kima na lombango na Kinshasa ezali, maison ezali et bande ko na biso pe ya Europe moya ko sala bino transfert, ezanet yange na transfert ya ina DHL. Bande coupé à Londres kuna yemoko coach Gisnovit azawana. Donc voilà, tozana ba crème de visage. Tozana ba crème de visage. Tozana ba sérum. Tozana ba produit nyonso ba kisa banduta pezali. Balobi o suki nduta no pinde longwara tenet ngana nango ya obota. Ya mike katanga kala mingi te na mama Gisnovit bo mwana olata ya bino singa mike bo kamwa. En tout cas merci beaucoup. Bo welisa na lombango balobi coach na bango nyonso na makambo etali po. Oyo mtobimaka ba loto, o elongezi kaka yo, o ba tampon elongwaka te beta caché. Ko hésiter te, contacter numéro eza wana solo na mama coach Gisnovit rosa solution ya loposo na yo. Bye yo. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend Herbozo Landanga, ça dépend Herbozo Talanga. Vraiment, bienvenue sur notre émission Vérité, Vérité, présentée par Paul Mukendi. Mon asuka ya Mukendi nyonso. Naza sunese motalaka nazala abine sala bien balobi. Mayele toujours mukolo bilanga mayele, muyibi pe mayele ba kuyiba nan. Ta musu ba kuyiba guchi sinda. Yekutute.
balobi afazé. Merci na Moral Goutisinda derrière la caméra, merci na Jonathan Kivuna balobi 10 Anibali. Merci na la patronne na maman Sarato la balobi. Et ça l'a bien kozala zala na maman Kitoko Bongo la guerre de la presse. Yo le baranga singa inano de la presse mais au salé lo mongo pété. Mais ngana so na lobi bongo italinga. Voilà, bande on a une émission na biso ya vérité to ko loba bongo nandi ko na biso ya mobali o tozana déjà na plateau na ngai na sanga mon côté azawana na yebité mais avant ya ko banda balobi pourquoi pas ko pesa merci na yawe oyo abateli ngai ko banda semaine wana ko tsinga pesu na semaine na lelo bon début de la semaine na bino tout ba bazola na Sarato la TV et ça la bien ko zala na bino mo so ki oza même langage na ngai fongolanga na pesa invité na ngambote. Bonjour. Bonjour Ndeko Paulin. Bonne santé. Santé za na ngwa bien car ndenge yo moni toujours na règle ya confinement ya nani geste barrière tozo bomba ngotro ndenge mokonzi mboka lobi maladie ezali confinement dès qu'il est 21h il faut oza déjà na ndako. Ah, il faut tout ça moi. Il faut oza na ndako. Vraiment. Voilà, to yambi yo na plateau na biso ya vérité Sarato la TV et yambi yo toza sous na singo ya kozana na yo lelo na yebiti eloko nini et même yo lelo na émission na biso vérité. Ça va, merci. Boyambinga malamu. Mais na boseni loko moko avant ya kubandango na lingana no se présenter na bandeko bazota la biso baye baki nani yango aza na plateau na biso. Ça va, merci beaucoup. Ngai naza Léonard Tambwe. Naza architecte technicien, c'est-à-dire je suis gradué en architecture. Je poursuis le 2e cycle. Donc, si tout va bien l'année prochaine, je vais me décrocher mon diplôme de licence et là, je serai architecte confirmé. Voilà, architecte Tambwe, Léonard, Lelo Tozana yo, j'espère que oui, libiso histoire ni. Mais avant que bandanyo so Tozana elo moto salaka wa, otombolika loboko likolo lobi na koloba be vérité et lo msusute. Oui, Ndeko Paulin Mukendi na koloba be vérité, lukutate. Voilà. Merci de mon lobi à koloba be vérité bon continuer ko aimer bon continuer ko sala commentaire et ça langa bien bon partager pe ceux qui ont vu vidéo ko kangangote tindela ngopende comme tout et ça là vraiment bien tant on hyper ko yora histoire wana et ko édifier et ko PCP sous courage et ko PCP sous makasi bon s'abonner pe bo sanate ndeko Léonard Tambwe na ebité to mono lelo na vérité na biso na ebité eloko ni no memeli biso. Bon, na vérité eloko na memeli bino lelo eza na landaki pe bino na yokaka bino émission na bino esala nga esengo na mona pe bato mususu baya koloba ba makambo ya vérité ba mususu pe balandaka pe ba makambo mususu pe bazwaka na sima ya émission na bino yango wana na yakinde na meka ko lakisa ko bimisa pe o yanga vérité na zana ngona mutema parce que trop de ko bomba pe talaka mabeto vérité oyo na yenango awa lelo eza likambo oyo ekomelanga na vie peut-être yote pe bandeko mususu likambo eza yake kaka nde balobaka mwana mobali foko bunda po na vie na yo nazwaka pe diplôme nanga na 2014 nazwa diplôme na construction nasali construction na mopasi na biso ya kananga na école moko ya kitoko na bando tanga pe basango mais tant na silisi moyen na fanda pe exacte il faut na kende ko lukasko bisika université où ezali ya bien pour na sala surtout ba faculté na biso ba bâtiment ba génie civil vu que na intérieur kuna exacte et comme suko na moment que il faut na ya kotanga mais problème est se poser na famille problème ezaki famille d'accueil na Kinshasa exacte tant na ba famille d'accueil to lobi teke baninga bakozala te baninga ya papa baninga ya mama bakozala na bango mais famille vraiment la vraie famille propre ça quitté mais en tant que mobali na yeko signer kaka na yosi ba parents non nazo kende kaka tout ça ba yo tindanga siko na famille na ngamoko na famille d'accueil o bato bayambaki nga o nazo pesa vie na nga wayambanga mbote Alexis ayambanga na aéroport erwana tozoya tokomi na ndako na ofanda na matonge nakomaka samedi dimanche lundi pe nakomi pe na mambo ya classe nakomisinga pe na classe pe bandi makambo pe moins normal mais tant tokomi na katikati ya année vu que tobanda osala pe préparatoire makambo ekomande bololo koma bololo na sens que
okomomona ke vome nazonga chez biso ke na continue classe mais ozonga chez bino comment ozonga chez bino par rapport ya vie oyo zalaki nango chez bino okomomona ba vie mususu ça ne va pas et pas batu talaka ba omo bengo moi tonton ya na tantine ya lupango tantine na lupango c'est-à-dire quoi komaki moi si na lupango toni komaki pede toni yo tikala oyoka ba benga tantine na lupango c'est-à-dire mwana mobali oyo non seulement pede mais wasala misala ya ndaku yenda kombola ndaku yenda kendaka wenze na babiloko ya bomo ozomona siko babiloko nyonso wana tu en tant que mobali okomelaka taka biso ba aîné de la famille moko fandi pe boyo otali epa na biso na osala mambo te mais komi na niveau osala ngo to similia na bandenge nyonso mais osanti kaka ezosimba te ti ndenge ekóma na niveau na ya olongwa nano na famille monene nakende lisusu epa grand frère nanga mosusu nafandi wana kota bangiringo to nangi na movenda wana nafandi wana inane wana déjà ba 2016 komi siko moment ya pasi yake tozofutela chambre salon makambo esimbi te il faut sikoyo ndeko ya mwasi ya grand frère ya grande sœur aya taka na Kinshasa ba Salomo bayebani wana pe tozalaka ba Salomo ozotikala na salon mais ndeko ya mwasi lisusu azoya ndeko ya mwasi sikoyo aza 20 ans 22 ans neti babiso bolala ni na salon et puis salon nini lisusu donc on comprend que babengani yote mais yo moko sikoyo za na devoir ya kobima nakobima na nazalaka nanga pe courage na bino na okende kaka problème eza te mais na ba courage wana comprendre te ndenge courage na ila ngai na kota na ndaku na kangisi babilamba na chepe na sac na yesu bangono na ya beta tour na moi jusque là na yo babisika na okende te oza pe mopaya na Kinshasa oyebi pe Kinshasa ngo bien na yebi Kinshasa bien te Kinshasa moko ya bayina ne obima kaka oluzwi nzela 24 na yebaka transport 24 heures soit okezando na lungu ngirengiri na futi victoire tant na komi na victoire sikoyo transport esili nalaki na 500 à l'époque transport ezala 400 komi wana bapesi yo 2000 et 1500 francs eba recevoir se retrouve na nakomi nde fazer awa na kokende sikoyo wapi yo telema wana kaka na expert mwana mobali nasenga kutu chauffeur a ketch atikanga na université na bandotanga parce na yebiki na université peut-être nakoswala na bagarde nakokota pe na kati nakofaze pe en attendant lobi esprit mosusu eya receveur ya chauffeur ya liboso alobi non ndeko mwa eza te boye na boye tokomi na receveur ya mibale ameminga pe nakomi mpe na académie de beaux-arts nafandi mpe nasololi mpe na bagarde bakotisinga mpe na ndenge baban po kuna oyo ezalaka te bana oyo nyonso baotanga na Isaïe bayebi oyo ezalaka te todeboya mpe na batelier na bavie moko boya pasi donc nyonso wana sikoyo tu na ndenge ya tele naye kotana sikoyo na pire masa na ngai oyo naye lelo mpena donc makambo nayeli ye nayebi te soki akozwango ndenge nini pire master nde aye otala lobi te vie oyo esimba te bando travaille na ye kaka na ndenge ya classe aye omemanga sikoyo chez bango ntango omeminga chez bango omoni na fa na vie balobaka motu nyonso alaka mabe te nakutana bamare na ye abeteli mpe mare na ye ni camarade na ngai aza mwa pasi azofanda bisika eza te aolala atelier tout ça mama na ye olinganga mpe makasi donc nakomi mpena mwana ndako na retrouve mpe mwa sourire na comprendre ndenge bayambaka mpe bato epa na biso seke eza mpe na bato baza capable bayamba mpe bato mosusu tokomofanda na camarade en tout cas azala su camarade te akoma nde ndeko mais kaka nde Kinshasa yango ndenge ezali komake tofandi inane tozalaka mpe na copine na biso bacopine ndenge ezalaka kaka mwa mobali nyonso na kini azalaka na mwa bebe na ye banini sikoyo tellement nga azalaka mpe naosola bien bayere moko na bato a une grande surprise mwasi ya masa na ngai copine na ye aye kotombe abanda kodrage ngai nalobi sikoyo odrage ngai omwe te ozozongisa pasi na pasi mpo mko mobile na yo so ayoki asani abenga nanga chez bango nazonga su na vie ya pasi classe mpe na nasisi te nazwi mpe mbongo te mpo nakoma chez ngai neti lelo nde tokomi boye à l'époque ezalaki bongo te. Voilà, j'espère que vous comprenez que na comprendre l'histoire en gros bien.
ndeko azobeta histoire na ye j'espère bozomona ndenge tozokende ndenge tozoévolue c'est-à-dire moi mpasi eza na kati wana kolongwa province koyaki mpona kotanga okutani na famille yango bayambi yo mais na katikati nango bakomisi mwana mosala c'est mwana azokola epa bandeko ya famille ya soki ya papa soki ya mama mais akomi neti mwana mosala biso bandeko oyo tozwaka bandeko ya mibali soit baleki soit mwana ya ndeko na yo konyokola ye eza bien te zwa ye ndenge ozwaka mwana na yo parce que aza mwana na yo ntango konyokola ye parce que lobi soki azwi okozala wapi okobenga ye to oyoke soni voilà nazozongisa malobi pa ndeko na biso architecte okocontinue courage ndeko olimbisa ngai malgré maya miso etangi tout ça c'est la vie il faut comprendre que pasi nde eza na motema pasi nde eza na motema bandeko balimbisa ngai eza kaka pasi ezosala na motema copine akoma olinga ngai nga mpe nakoma résister à l'époque na liboso nakasaki neti baje on blague avec la copine de mon ami mais avec le temps j'ai compris que maintenant c'est une réalité la fille me drague maintenant je n'avais pas le choix à l'époque soki nayebisi camarade na ngai akokende mpe ayebisika mwasi na ye ke non yo okomolinga masa na ngai ndenge nini mwasi nakoyebisa azoka ye nde moto olinga ngai normalement obligatoirement ayokelaka mwasi na ye te yo yaya wafo nabombi yango na motema jusqu'à tel point que un grand jour un bon matin mwasi akoteli ngai na ndako na chambre kaka oyo tozalaki azalaki mpe na chambre na ngai mwasi akendaki mpe na ndenge ya classe osala mpe babiloko mosusu ngai ntikalaki oleo ozali boni kamano aza te bando osalanga babiloko moko boye tout ça et arrivé ke tokomobima ensemble vers un temps conscience ezongi na libi te ce que j'ai fait n'est pas du tout bon ntango nazoyebisa mwa mwasi to stoppe ndenge azoyebisanga siko ke seke nazokende kofunda yo nde voilà ce que moi si muta komi promettre bon c'est que surtout kabwani ngana yo il faut na le ba sa vérité il faut na le ba vérité siko solo vérité ngana okende wapi na bimo mutongo ya ndenge nini mutu bazwi yo bafandisi yo epa batu ya osala susu eloko ya monene boye esimba te nga siko na se retrouver dans un embarras de choix natika bafunda nga to namela nanga na motema mais nasepelisa ye natika babengana nga afupo soki natiki ye afunde nga na bimutu mabe mwaye nasamba lisusu eza te donc oyo nyonso na oloba ebimaka faux mpo baoloba ntango bandi odage olobaki te mpo nani na continue kaka lire jusqu'à tel point que après quelques mois mwasi azwaka zemi te azwi zemi nga na ye mwasi azwi zemi mwasi akamade na azwi zemi mwasi akamade na nga azwi zemi nga na ye toyebi ke zemi eza ya nga na yebise bon awa vi na nga ezalaki quand même mwa bien awa seke obomi yango lisusu seke bisika okende lisusu naka esi wapi ote obanga nini nga mona okovri okovri nga ndenge azongi ka ipa kamana na nga yebise te ke zemi eza ya yo aki ezwa zemi na yo apesi yango camarade na yo akopesa yango camarade apesi yango siko camarade na ngai tokomo vivre mais en tant que mobali pasi ezali lelo mona yango mpe abotami dans 2 mois azokokisa une année ndeko pole yango wana na baémission na bino bato balekaka balobaka mpe polele vérité bato mpe basengani bapardon mpo nga moko boye nakoka kosenga masala nga pardon te parce que lelo mwana aza ya ngai nga mpe mama na ye kaka na ndenge tozalaka bien na olobana nayoki question moyo elinga sikoyo mwana aza ya yo mais est-ce que ozwa mpe charge ya zemi ya mwana wana te nazwa charge ya zemi te nazwango ndenge nini parce que mwasi apesaki camarade nanga zemi epa na bango nde bisika na bando fanda à l'époque
maintenant na minute chose pas na yo te na minute oyo nzambe asala pe mongolu malgré ya ebele ezate mais tozo se retrouver bien tozo pe moi boulot tozo ba architecte stagiaire tozo se débrouiller na ville maman bango pe la raté a créé la rapé moi na a créé la rapé ngai mais pour le moment je suis chez moi donc c'est ça le problème on a émission na bino na landa bino makasi maintenant tant vous aimez ayo kokola yo na moi c'est vous avez les candidats bon tant vous aimez banda kokola ngai sikoyo epesanga moi distance vous avez distance na moi tozalaki distance même bosola na bino tosolaka na biso parce que master yebi ke soki madame aya akutinga te il faut akutamasa na ngai aya des fois akomwasi akoya omoni masa abengi cadre madame na oya apesa confiance en tant que ndeko na ye confiance en tant que ndeko na ye en tant que camarade na ye donc nazalaki da ndeko na ye tobandola la place moko tous okomona mpe tofandi na ye tozosolola nazoke ti nkolo camarade na nga oya sikoyo na émission na bino camarade na nga bashia place aolanda ngai avec tout le respect nayebi ke esa pasi nayebi te ndenge nini nakozwa ngo mpo oyo eza chaîne moko balandaka trop conception na ye ndenge azalaka me abosana mpe makambo nyonso tozalaka nango te azwaka motema monene ndenge azalaka nango ndenge asalelaka ngai ndenge amonelaka ngai acomprendre eza erreur nakosenga ye eza obligatoire te mpona pardon mais alimbisa ngai tofanda mpe tosolola voilà tovanda mpe tosolola soki lelo oyo tobiki non tobenga ndeko bashia ayawa azala même plateau na yo osisikize devant ye osati obetela ye mpe ndambo ya histoire oyo okoloba nini bon kobenga ye bongo ndeko polin fo oyeba déjà ke eza likambo moke te toza mibali obike mobali bakobotola nyonso sauf mwasi eza zemi mpe asouffrir mpe à l'époque mpo azalaki che ye te azalaki mpe che bango asouffrir ya des moments bakisi eza te azokende koluka bakisi mwasi amela bakilo des fois mwa biso ezalaka soki mwa mobali atie zemi eya mwa batikelaka ye charge siko ntango akanisa charge nyonso wana aye omonanga siko en face nga moto asalela bolamu trop eloko wana nde naobanga donc confrontation wana yaki tosola makambo yango bon tozaka bato nayebi te soki akozwa ngo ndenge nini me na monoko na nga ezaka pardon tofanda tosolola voilà biso awa j'espère otalaka déjà émission na biso soki moyen ezali okobengela biso ndeko bashia aya osenga ye bolimbisi fara bon pour le moment kobenga ye tobenganaka aza mpe na nimero na ngai aza mpe na nimero na nga mpe na nimero na ye tosololaka c'est une famille ndenge na signalaki yango déjà dès le début maintenant le problème se pose nakobenga ye nayebisi aya wapi nga mona mpe so adresse yawa bon et ozala mpe première fois aya akutanga na plateau aya akutanga bacaméra ebele boye tout ça mais je suis sûr et certain que soit azwi appel na nga soit azosala likambo te awe voilà et ozala bien ke azala na plateau omeka mpe kobetele mwa ndambo ya histoire oyo mpo moni koloba na mutu na telefone soit koloba boye et ozala vraiment mwa pasi mais nakopréféré osala yango awa devant caméra mpo ezala vraiment bien soki moyen ezali okoyede biso kaka na telefone na yo obengi ndeko na yo pesaka adresse ya awa oza sûr ke atomboka te atomboka te te makofi obima te eza confiance na pesa confiance ça va merci tomeka nanga kobenga ye toyeba soki aza dispo ou pas mais de toutes les façons nayebi ka olanda mpe émission mpo tolandaka na ye trop eleka te ayamba te aya te mayeba yango déjà ke mwana oyo aza na ye aza mwana na ngai alimbisa ngai tosolola yango donc voilà okobenga ye
Moi saboni. Ouais, très bien mon ami. Je vous aime bien. Ah, mais yo mto kana te boxing ngai. Ah, na bono ko katendo boxing ngai. Na luko fort mon ami, na luko fort depuis jour wana toka bwana kina pokwa donc mystique. Oza pion. Na bono ko fort na mona kala na za na mpanzi ya balade. Osani. Bon, fandi na ndingi za la yebini to fanda la fanda la. Ah bon. Est-ce que moi ezali oya show quelque part nana posa na yo? Yuza mutu na ngai so benga na ya yuza kote. Nana lingwala. Oza lingwala. Ah, puis oza wapi? Nazanda. Ah, est-ce que go tout en ate quelque part faut comme bani? Il faut comme il en a quelque part. Comment on moi il est au moins besoin de show il faut tout sur la bani. Ah, yuza appelé. Ose que we naza lingwala nana lingwala. Nana lingwala comment na lingwala so comme kana cathédrale osainga sina bimiona. Ah, ok, d'accord. Mais bêta show vraiment, m'en va bien. Oui, je prends la moto, non, je prends la moto. Ah, yo le baka bongo ke libela, yo le baka bongo EPT. C'est bon. C'est bon. Bêta show mon cher. Ok. C'est bon, Azela. D'accord. Voilà, j'espère que vous qui te lancé appel Nandeko na biso Azali na problème Nandeko Léonard vraiment nga et ça vraiment moi pas si mais bon comprendre et ça moi si on t'a proposé que ça été moi si bande mon biso ya basi vraiment to bagani tozo sala au kuti des garçons bazo vendre sika moko oyibi ninyo et ça là qui basangana te ou soit comment na ka mobali boye obana ko sepela ne pas mpambati bon ce qu'on est ko sepela ne ona azana malade ongo suka wapi ça dit qu'il faut tant tout ça maman il faut tout raisonnaka est-ce que là on a tout ça la mona mobali yo ce qui le lopé moi c'est mon boy asali ngango yo zalande ni vraiment ça moi pas si tout ça a toujours branché la Sarato la TV tout zelande ko na biso auto bengi azoya to ke na régie bana c'est biso na moi pile moi ya bien nayebi ke Gucci Sinda Montréal le bire c'était azaka moko Gucci Sinda bomela bino mabulu kutume Sinda boutique elanga et ça langa vraiment bien merci na Sheila le bichela Mosema ba le bichela Mosema na Paris ya Jonathan qui vous na 10 amis bali yene makambu tolega. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux avec un charmant décor, un confort exceptionnel. Bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Voilà, de retour sur ce plateau, Balobi, Maïle toujours, Balobi, Mokolobi Langa Maïle, Moulibi Maïle, Baroui Banane, Beli Kama. Voilà, tout ça bongo, na ndeko na biso oyo, tout ça kozela, à la salle déjà appel naïe, na zomona, partenaire kozoye déjà, à la réception na biso déjà, moral soit qui moyen zali, au cours de la réception na biso, bakoti na biso, ndeko na biso, ndeko na ngai. Et là, on a kosinga yo, ezara que vérité et les kinyos. Vérité et zo libéré. Ceux qui ndeko bashi ya koti zala posé ya ko senga ye bolimbisi moko vrai. Et ça la bolimbisi ya ko fondeti o bomba makambo misusu non. Le bela e penza bosembo. Okomona ke na yo pe ozala libre, na yo pe muto akoyoka makambo yango à cause de l'espace à Olympia.
Voilà, nous avons un train de Bisso, bonjour. Oui, bonjour. Oh, tonton pousse ça quoi? Mais non, pousse ça Léo. Mais aujourd'hui, on a la caméra et puis. T'es mon cher, comment? Bon, donc il y a grave exacté au pousse ça n'a tout mais la console. C'est pété au la caméra. Ah, mais je suis brisqué. Je ne sais pas si il est comme ça l'émission. Nandenga Covid gars. Bon. Ouais, kimia. Voilà pour pousse ça là côté lumière. Voilà, j'espère que vous comprenez que invité là à commis Ndeko Bachia. Bonjour encore une fois. Oui, bonjour papa. Bonne santé. Très bien, merci. Ok, voilà. J'espère que tu as brisqué yo, que yo, ye, on t'a bengo yara quelque part yo quand c'est que les place ni mer, oye boye, au côté caméra. Lengo kuti lelo na mincho za déjà sur Sarah to la TV oyo bande ko bazolanda yo na ibiti ndeko oyo azala ngambo na biso azami na yo oyo yebi bien. Non seulement ami mais c'est mon frère. OK. Vous avez besoin oyo kaindambo. C'est un problème. Léo. Mais problème mes amis. Voilà, ndeko lelo malobeza ngambo na yo, j'espère que o nyonso expliquer ki ngana bandeko batali bazota la biso, mais kako pe ko solola na ndeko Bachia. Ndeko camarade ngai, mon ami, mon frère. Encore une fois bonjour. Oui, bonjour. Soki omoni na bengi awa. Eliboso nalinga na biso ke na sengo bolimbi ici et puis na biso que ce n'est pas facile. Oyebi ba moment oyo na Eliboso, mon cher ami, mon cher frère, cher proche, c'est le mouton na zala na yo na konta na yo yebi. Na pesa merci. Nazo zo peta ya kopesa maman na biso merci oyo akolanda biso pe azolanda biso pe peut-être na minute oyo na pesa merci belé. Maman ya bane belé na benga toujours mère de mère azala na zonge sous merci oyebi ba moment oyo na leka na ko betela ngo su yote vomi na betela ngo batu mususu. Non mais c'est pas grave. Na ko na brisqué parce que ou bien nga pour ça merci devant la télé donc je suis brisqué. Te soki sala ki bongo elle aussi n'a que c'est pas facile. Donc eza iloko moko to bombi na bombi tellement trop na comprendre que na ko bobi la batu nyonso à vie na bombi on peut à vie sauf yo. Oza mutu moko zwanga moi quelque part o memanga pe quelque part wana pe komisanga pe quelque part. Voilà. Malgré to komana nous mais à venir déjà ils ont promettre biso makambo belé azolingana yebisa yo likambo oyo ezutungisa na mutema pendant maintenant presque une année yebi oui madame Plamedi boni aza bien Ça très bien. boni bébé Très très bien. Je pense que yo linga ko lamba trop lambeli ba on tonga Donc madame Azala un peu à l'aise quoi. Yebi. Bon, sans oublier l'idéologie na biso ezalaki que tant to bato zalaki kotanga idéologie na biso ezalaki moi si akoka bola biso te tout comme biso pe to ko panza ba mabala ya mususu te oyo ko panza ibala nga tenga pena ko panza nga te mais na zana vérité oyo ezo senga olimbisanga avana loba yango oyo kanga na bandeko bazolanda biso pe na sengi bango pe bolimbisi vérité ezake so remarquaki ba moment moko tant nazalaki na palais tant tozalaki na yo kuna epa na biso pesanga confiance mingi nga pe na pesaka confiance mais oyebika ba momi ndenge bazalaka oyebi eke nazalaka proche ya Plamedi so likambo ezali fonga pe nakota ngo air moko boswani air moko boza boye. Donc mon cher
je suis tombé. Mais c'est quoi les problèmes? Le problème en est que ezalaki jour moko tobimaki nga ntikalaki na ndako Plamedi ayaki na ndako kaka ndenge tosakanaka kaka ndenge tozalaka na mwa ambiance moko tozalaka nango tout ça namonaki akoma osala makambo moko boye me nga na considéré yango neti tozosala ngo na ndenge ya kicamaraderie mwasi ya camarade na nga tout ça. Mais comme un jour, à côté de la chambre, on a nazalaki, absinga zaina pour ça, Écoutez. Oh. Je ne sais pas comment dirais-je. Ils ont blague ou ça là ou bien ils ont. Mon ami, ma comme nazo ibsayo. Eza te ke naza na posa ya intérêt moko boye soit ekabola union ou eza entre bino, mais comme on dit toujours, la vérité finira par éclater. C'est une vérité. Si je comprends bien, moi Sinanga akanga yo ukouché na yi, c'est ça? Non seulement kokanganga na sens moko ya ke akanganga na makasi comme si alingaka violer nga, mais ezalaki na sens moko ya tentation jusqu'à tel point que je me suis retrouvé emporté. Et quand nous l'avons fait, comment qu'il y a bêtise? Banda kotungisanga makasi parce que oyebi Voilà, j'espère que vous comprendre que le problème c'est que comme moi marcasse, ndeko Zoa courage, mais ka koyib ça ndeko no vérité oyib singai. Maso moi déjà bandeko bazota la biso déjà basolo baki mais eloko ni nezole kawana. Ba auto bandai na bango ba mona ki déjà ba yuka ki déjà e bandela histoire ndenge zalaki. Zoa courage ya ko expliquer ndeko na yo. Ndeko Paulin, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. Moi déjà comment on a zana émotion belé. Aza parmi bateau jamais n'a pas ni souffrir na monsieur. Mais là il souffre déjà à tamta. Mon ami karane na tu ebsayo akambani le kabongo jusqu'à tel point que to comment ko vivre nae. Kaka na même ndako oyo ozwaki nga ofanisaki nga ezalaki di na volonté na nga te à un certain temps makambo mabeleka mabele nayebisaki ye ça ne va pas, on doit stopper. Oyebi kama makambo basi elle a catégoriquement refusé en me proposant des choses. Soit na lobby, na yebisio, soit na boy ya yebisio, na bandenge na bango moko boy. Tout en croyant que okoyo que la yekaka. Aussi longtemps que moi aussi j'avais peur de te perdre comme ami. Ou soit de perdre ce qu'on avait construit ensemble jusqu'à tel point que Emema Biso, Plamedi, Amema Zemi, Oyo, Akanga Mutema. Vu ma condition de vie à l'époque, Aloba et Zaya. Ah bon? Léo. Donc, ce sont des réalités. Ozo apprendre nga awa.
après avoir tout ce que moi je fais pour toi. Peu importe, peut-être il y a réaction à moi, c'est pas naïo. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Et non seulement ça, si on a comprendre très bien, moi na wazana katanda kunanga, aza moi nangate. Mais pourquoi tu peux me choquer jusqu'à ce niveau? Après avoir dépensé son asali, après avoir risqué la fille en question a risqué dans l'hôpital. Oui, c'est moi qui peut-être qui va ça les césarienne pour que moi n'en a l'envie. Or ça qui moi n'en a été. Ndima pas si dans hôtel yo. Natika la toujours kozwa ko loko ndeko nanga. Natika na balabala ti na mima na famille nanga. Maman nangai azwa yo loko la mwana yi. Vous avez vraiment monté mon mabé. Et si c'était moi à ta place, n'alina qui jamais n'a osé. Peu importe si ma réaction moi si. Et pas nanga. Ça je ne le ferai jamais moi. Alors tu sais combien je suis choqué? Tu sais combien je suis choqué? Et peut-être il fallait qu'ils aient l'eau comme Robo Fako Lukangai. En privé, tout cela entre Bissomi Balé. Mais tu m'as amené ici à la télé pour que qui s'en sonne. Nami soit Gabato. Mais ça c'est me salir. Vraiment je suis déçu avec toi. Et j'espère que Atamko Morote na Fandaka na Zaka sune siango pona yo. Na mutema nanga. Mon ami, azozongela susu na maloba na ngai. Tabande ko ba bazolanga ngai, na banziki ba mona nga méchant. Je sais que c'est que je fais méchant. Mais ils ont la volonté nanga. Ils ont qui na volonté nanga? Léo, moi je te pardonnerai jamais de ma vie. Parce que acte oyo posé pour nous salir réputation na ngai. Nandima kite ki tokoma na niveau. Ah bon? Émission oyo, eza émission oyo. Et puis vous en êtes trop à l'aise. Au fin du nayo, au beninga pe liboso à télé pour que salir réputation na nga. Na mabe oyo salingai. Donc c'est ça. On se permettre au tika la nuit devant ma femme, mais au salinaïe, au salinaïe, et puis non seulement ça, au tchezemi. Bobo type moana. Non, beaucoup la moana, au zéngaïté. Au cas de problème. Mon ami, eza volonté na ngate. Eza qui volonté nanga? Eza pe volonté na yote. Mais oyo komaki, ekomi, yango na bengaki. Na lingaki ne le kabo po ya mabe lisusu ezolinga ekoma. Oh, donc après avoir me faire ça pour préparer ça nga sous peut-être ko risquer vie nanga. Mon ami, il faut yo kama. Na cause la na intention à mon côté. Donc na ko sala mabe nyonso na mukili sauf oyo ezolinga ekoma. Na biso oyo ekomaki nazali na ba moment de faiblesse, nazali na bisika okende te boye na boye, mais oyo na ko permettre à monter comme na minute oyo ce que osa au courant osala déjà chez yo ngaza chez ngai, mais il faut yeba ngoki ngai na koyeba secret oyo ngana oyebi so sikoti ngana ebite ke yonde bomba ka mikanda lopango na bino na ebite ke sala na kombo na yo. Ça veut dire voilà ndeko bolingo oyo tozalaki nango eza makasi oyo esalemi eza faute na ngai na ndimi, mais il faut comprendre que nazali na bamoment moko ya faiblesse oyo soki oboyi olongo ndako soki ondimi etikali bongo. Alors pour le moment
mwasi na yo atiki nga te azo continue pe azolinga nde mpo makambo na biso ezala bien il faut eloko ya mabe ekoma na ngambo na yo nga mpe jamais na ondima eloko ya mabe ekoma epa na yo nameki komaniganse kolakisa ye bamakambo mosusu andimi yango te nayebi teke mwasi no aza mabe me bolingo na biso eza makasi nazopesa preuve otanga bamessage oyo tosololaki okotanga ngo tangaka conversation eza ebele mais tala kaka essentiel au comprendre qu'est-ce qu'elle prépare et qu'est-ce que moi je ne vais pas et je te promets que ça n'arrivera plus. Donc ça veut dire que une des photos soi-disant moi son vivre na ye azana posa yo sanga mabe azana posa ngana ye tozala mais po tozala il faut azo place au bomba ba mikanda lupango natuni comment ça comment c'est possible ozo mikanda et lupango aussi longtemps que camarade na ngai azana posa sala yo mabe a effacer trace ateka lupango selomba makambo na ye na banzi oza sous émotion et ngwana nde ozokoka kotanga te même si les journalistes papa namoni message très bien tia ebisi yo alinga teka lupango na biso pour que yo na yebo zala et puis non seulement ça azana posa bosala nga mabe na osala mabe nyonso na mukili sauf ya osala mabe soit ya kobandela oyo na salaki na moment ya faiblesse. C'est la raison pour laquelle naza awa. Voilà, j'espère que vous comprendre que nous avons déjà déjà émotionné. Tala mbaba bilo kwa boy. Bande ko basi. Ozo sali déjà moto mabe, okose les amis. Opese mwana oyo za ya été. Osuki wana te. Ozo continuer pona ko limusa mulimu na yi. Et ça pour nani? Vraiment, ndeko na ngai eloko ngai na ko senga yo. Soki mo ezali okolimbisa ndeko no ya mobali par rapport ya makambo nyonso eleki. Eza na mabe asali mabe ya makasi kobota na mwasi na yo. Komona moto yo ozwi osungaki otiaki ofandisi epa na bino aboti na mwasi na yo. Okolimbisa ye. Bandeko pe bazota la biso. Bako aider pe na ba conseil comment makambo ko lika. Vraiment na profiter pe na pe sa message na yo moto zota la biso. Soki ba makambo boye ozana ngo kanga na motima. Pona nini ko kanga na motima? Yemi ko loba yango. Soki le bi vérité otika la pepele ozala l'aise. Moni soki ozana likambo za ko la moto zana boumbu. Vraiment tout le cas ça là qui so osali moto mabe oye verrier akolimbisa yo ata oye pa na bisoti ato bien ka moto wana et vous allez vraiment bien de ko na ebité ceux qui papa vraiment je me sens mal. Yango zo mona plus na ko kalsu ko lobate parce que je me pose autant de questions pour ce problème. Maintenant je me demande, atatso qui peut-être balimbisi. Est-ce que moi si wana azasu moi songa fona vana naye? Parce que en réalité moi na déjà oro nga rebi kaza mwana nga biologiquement aza mwana ngate. Mina à quoi bon? Ya koza naye lisusu.
Voilà, j'espère que etikali eza na ngambo na bande ko pe bazota la biso bo sunga bande ko na conseil wana ça la commentaire vous allez vraiment bien. J'espère que to komi na suka ya émission na biso ya mokolo malelo to ko siki sango boyete to ko meka ko vanda na bande ko andero ya caméra to meka pe ko sola na bango to meka pe ko luka solution ce qui esengi so to zonga awa bokomona to ko zonga sona bande ko awa pona ko sola makambo mais e ko sala bien yo moto zuli baku ya kotala biso ça il a biso commentaire na yo conseil ni ko pesa bat bande ko mibale o et vous allez vraiment bien. Merci na Morel Goutisinda, merci na la patronne maman Sarato la balobinga bien qui la guerrière de la presse balobi ce qui na loba komone ça la vraiment bien parce qu'il y a moto abundi yo mibe nga ce qui est tel de la presse au sala nini na presse yango ngai nani de la presse au sala nini vraiment ezama pasi merci na bande onanga nyoso bazuli baola nanga na Sarato la TV to mona ninga bo ngana bino mbala ya sima ce qui nzamba lingi na ba inviter msusu na ni merom susu ya émission na biso to mona ni bongo bye. Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.